Salut et bienvenue chers internautes dans votre émission Réponse à nos questions présentée par Brad Bumba, les mathématicos de la presse. Vraiment le lot sangani awa pour la journée internationale et théâtre. Alors tout le monde théâtre sangani lelo cinéaste ya mboka biso sangani lelo pour la journée internationale wana. Alors ils sont là pourquoi? Parce que Babi il faut innover les sous na théâtre na biso. Babi buzo beleka kitro. Alors ni batia nyonso vraiment en pratique. On ça la marche de santé Kobanda. Ah, on a espace, il y a rond-point Victoire, voilà. Place des artistes ici, dans jardin botanique. Alors, bon, ça marche. Et puis, sans plus tarder, tu cinéaste, on a vu surtout quelques questions. À propos, il y a journée na bango internationale et théâtre. À part, ni va porter na théâtre na biso. Et puis, et comment maman va producteur belé toye bango lelo na kati ya émission na biso. Merci beaucoup déjà, je passe à maman GH, la maman de maman. Donc maman oya bota Brad moi na ya Souka. Maman GH, salut à toi maman et je salue déjà papa Edo Amani et puis maman BT. Le cordon et Kibumba déjà, salut à toi mon vieux. C'est lui le cordon yem to chéri biso. Merci beaucoup au cordon. Donc ça vraiment dans Tozawana. Merci beaucoup à mon ami Abel Dibala. Abel Dibala, merci beaucoup. Et puis à le joueur Abetana RCK, Metro Neymar, Babi, le jeune joueur, ça le plaisir à Congo Yohana. Metro Neymar da Silva, donc mon ami, merci à toi Nabi Kayo, Licolo, au Mata Licolo quoi. Christelle Omoto, vrai, hein, donc merci beaucoup. Sans plus tarder, na mekadea kozwa, tu nabiso ya théâtre, voilà, merci. Yo.
Basinga Bobo Somba Awa, c'est assigné. On a bien neni, Katango. Tu n'as bien ouais papier Nabino. Il y a un gars qui a fin ça pas président. D'accord hein. Bon lingini yo muto za peme bote boy. Hein? Voilà, chers internautes, je suis là avec Papa Koba. Papa Koba Boni. Eh bien, Papa Boni. Kitoko. Journée internationale, il y a théâtre. Ouais, journée mondiale, il y a biso yangoyo, et ça journée il y a biso. Les lots tous en fête, les lots jour à fête na biso, tous en est 5 makas les lots. Donc les lots de tous ça, donc malé marche malé mais tu dois comme un zoo. Donc les lots ça mon qu'on a biso. Ça na zoo to botanique. Botanique, na botanique. Merci. Si個question mon ko oizo ilanga ya wal. Le journée internationale il y a théâtre. Apport nini oyo biso ba congolais pour la journée mondiale. Apport nini biso ba congolais to apporter na théâtre na biso lelo. Bon nakol banini. Banana question na yo. Apport na biso. Ba to théâtre na biso ya Congo. Apport ni to apporter nini na théâtre biso. Ya solo. On tourne nos bien. En tout cas, dans le théâtre, nous sommes na boyokani. Nous sommes na boyokani. To komi bomoko, tala ba groupe ndenge zebele. Ba groupe belé. Biso to alia ba groupe belé zalia. Biso to zalia. To sa bomoko. Ndenge président masumo zo tamsa biso, to so kenena na nini moko to kenete to panzana boy na boy. To sa na association o ya président masumo, to sa na bomoko. Dona ba kandengo. Alors idée ni boza nango sikoyo après ko sangana o bomoko déjà yango e monani. Alors idée ni boza nango parce que to momo na ba Tanzania lelo bango wana ba ko mata biso théâtre biso oh biso to sa ba cinéaste makasi na Congo. Mais to sala kaka boye. Mais awa oyi sanga boyo kanisa li parce que bo sangani to yoka kuna to kanisa aja sangisi subatu mais par après ton boke moko na moko azu groupe na ye. Alors idée ni boza nango lelo na théâtre na biso. Oh, total à Tanzanien, total à Nigérien, total à Boy, biso to akana se. Non, tout n'est pas bien. Et là, on a tout dans la cima, surtout si Makamoto au sala. Surtout si na pourquoi au tuni, il donne bimi. Makamoto yango to lo belaka. Oh ba ça réunion ba président Masumba président Alpha ba lo bela Makamoto yango. Bilo ka boy fallait tout dans na suka. Mais papa ko ba pona yo moko. Ya tala yo ndingo tambisa ba groupe. Pona ngai moko na groupe na ngai na porté 2018. Makamoto ça bien, Makamoto changé. Succès ya makamwe belé contre la groupe. Donc on a peine bana na groupe to ça na boyokani makamwe za kitoko. Donc ya on a le baka. Merci beaucoup Papa Koba. Voilà Serge internaute là j'étais avec Papa Koba. Alors tout na ra ba question to ba vraiment apport ni ba apporter na théâtre na biso to zomo na ba Tanzania bango wana to zomo na ba Nigérian mais biso théâtre na biso mingi comme na ba ta publicité. Et comme pour ba zombongo comme ma publicité. Mais to zomo naka ba Nigérian ba nani ba Tanzania tant ba ça ba théâtre na bango et ça n'est pas bazo rambongo mais biso le lo ambongo combiné na publicité théâtre le ramalongo za les sociétés. Merci chers internautes, on continue toujours ya reçoit ba artiste na biso il y a théâtre na ba question. Sans plus tarder, je salue le manager le plus frais Franck Mamba inbox toujours en marche. Jojo allez là, Jojo Benzema mon ami le plus swag, Kalo boutique Pomba swag. Merci chers internautes, on continue. Voilà chers internautes, on continue toujours na ba interview na biso awa tozana ba maman na biso awa ya théâtre mamai babi bango pena donc marche de santé en marche toujours. Journée internationale il y a théâtre. Bonjour maman. Bonjour. Boni. Bien. Journée internationale na bino. Oui. Oh journée internationale ya biso. Donc ba artiste nyonso bazawa tozolinga to banda oti na zo to kutana wana suka to vandela wana donc ekende kitoko makasi. Théâtre le zongi na bon moko na omona ba groupe belé awawa mais ba divergence c'est ça sur na ba groupe amike. Bon, je peux dire que biso tozali déjà boyokan depuis kala. Donc dès toza fait tozaka na boyokan différence moko ezateza la ya sika eza ya bana ba bandeza tozaka na boyokan donc biso nyos toza ba artiste. Donc moyen to kabonizati. Siko ya hôtel pour la journée mondiale monde mobimba ba célébrer journée oyo. Alors pas na biso ba congolais. À part nini toza na ngoto e na ngona théâtre na biso ko banda na ba na ba oyakala wana ti to koma na biso lelo yo. À part ni toza na ngolo lelo na théâtre. To apporter nini na théâtre? To apporter nini na théâtre? Mais bino mo bon na ka musala nde to tambola na ngoti. Tozo apporter pe belé malgré les foot ezo zalate.
parce que na mboka na biso vraiment kotala ba mboka mususu nde ba artiste bazo violer biso tozo ke musika te to suka kaka wana kaka donc to senga penza na gouvernement vraiment o penza to sala vraiment ba meka ko soutenir biso ndenge baninga pe ba keye un jour pe mboka na biso esa nini ba artiste pe ba bomba ba kende pe musika makambo ekende pe bien lokola ba mboka mususu quoi donc ce qu'ils vont je peux dire c'est ça. Merci beaucoup. Voilà tout ça. Ah, bonjour maman. Bonjour maman. Bonne nuit. Très bien merci. Oui na journée mondiale. Ouais, toi célébrer en gros pourquoi pas biso pe ba comédienne donc toi célébrer journée na biso donc ça biso bien tout le monde na ba ninga mususu c'est ça. Et mon bien que boyo kanisa. Est-ce que ça je peux masamba te mutasali ke bino lelo ba théâtre bo sangana raboy. Est-ce que bino mo pena bo ala na ba ide pena sangana. Avant je peux masamba aya déjà masumu déjà abana ko sangisa biso donc ça. Bondo ça bele. Tout ça que monsieur Bélé mais ça peut pas même je peux masamba même président masumu ça que loko mo botozo sala kaka po na ko bomisa journée na biso ça problème tu mais en tout cas ça biso bien tout le monde va linga musu tout le monde a na TV beaucoup tani boye tout aura peut tant témoigner et ça pena bien tout kutani en tout cas les autres clôturer pe moi na biso et ça pena bien la journée sangani kutu de na clôture moi siko mon message ni ko lancer pour la journée en tout cas pour nga banda na banda théâtre nga sala na chic shop lo yenga président ngadio comme on a tellement laisse na bossa ni ko présenter donc c'est la première fois qu'on a participé dans la journée mondiale de théâtre. C'est la première fois qu'on a ouvert la chic shop. Donc ça n'a bien mon évité donc pour nga président masumu et loko ezala kaka nzamba pambola yo apeso ba makanisi mususu ya osala puis ya minene donc ekene liboso. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Tous les sous maman awa Dédé, ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Boni. Oui, ça va. Moni pena teni ya marche ndé yango. Ya solo ala. Bominde. Journée mondiale na bino. Message ni oko lancer pena na batu nyoso po eza journée mondiale na Congo, na Afrique du Sud, na Tanzanie. Mais tout ba théâtre ba Tanzanie ndenge zo mata. Théâtre na biso zo tikala ka comme pose mbongo il faut publicité. Idée ni noza na ngopto message ni oko lancer na batu nyoso ya théâtre. Bon, omoni biso déjà journée na biso yango biso tozaka déjà ini. Ba makambo mususu eza penza makambo ya kolobela penza mingi te. Po omoni ba Tanzanie kandingo lobi bongo bango baza uni pe en plus gouvernement ekota makambo na bango. Biso penza po mona ke non gouvernement ekota makambo biso eza pe apasi. Gouvernement ekota penza makambo na biso te. Donc to bundaka ka biso moko to sala makambo na biso moko c'est ça. Yango bozo mona ke non bolo ba ke non théâtre batum susu eza liboso ya biso eza na se. Po ce gouvernement emeki ko cha moi makoki. Tandis que tout ça na ba artiste minene na mboka. C'est ça. Po eza batum susu ata ba Tanzania ata ba Nigérien nde ba sala ba théâtre wana est-ce que non bango ba komango na ba papier batanga ba texte mais biso to sala ka déjà elo moko eza œuvre de l'esprit. Eyemba moko to komate ezaka otieka ba briefer o kaka osali donc biso toza fort toza makasi peut-être ko leka bango de lo réseau zanga kaka ke non gouvernement soki et apporter biso moi main et tie moi maboko na musana biso mona ke non to kende sous plus liboso. Merci beaucoup na apport na ça linga vraiment plaisir. Voilà chers internautes, je continue toujours à wana maintenant artiste na biso donc toyo kandenge bango bazolo babi soutien ya gouvernement ezate bon na bamboka misusu ndenge gouvernement do sala biso soutien ezate ndenge toyo ka bango ba sans plus tarder to continuer toujours kozwa artiste misusu. Voilà, on continue.